eloko nini pe Marcelo azobomba opération basala ki Mama Blanche, c'est quelle opération? Il y a beaucoup d'opérations. Il y a l'air aux oboma soso zo pasolae au katakate tia na nzungu, c'est opération sinon. L'air po oboma mutu bazo kotisa bazo boma mutu na poison, c'est l'autre opération. Il y a beaucoup de sortes des opérations. Opération, ce n'est pas toujours les chirurgies. Au binobozo pensez. L'opération de Maman Blanche, ce n'est pas l'opération de chirurgie. Il y a l'autre opération. Mais vous pensez si Marcelo il parle de chirurgie, bozo qui est na Turquie pour les chirurgies, non. Chirurgie à Marcelo, ils ont le quoi, to sombaka soso na zando, to epe ko kata kata et to tien na nzungu. On appelle chirurgie, non. Ça aussi, c'est l'opération. Oh, tout ça, la soso, tout ça, la kataba. Na fête, to boma kataba mobimba. Ça aussi, l'opération. Après Marcelo, là, la fanda qui na bateau. Blanche, ba fanda qui na kit. Bakanga ki Blanche, singa na maboko. Bakanga ki Blanche, makolo, na singa. Batiki kaki maboko moko. Maboko wana de Blanche azwa ki vert. Ba obligé ki azwa eloko amela. Po soki ba moni ki ba soki ba linga ki ba beta Blanche na ko buma ko beta. Balinga ki ba mona ebembe Blanche eza na cicatrice. Ebembe Blanche te maza ki mwasi apembe linga ki eza na ba signe obeta. Siko ba penser ki soki to bomie na ko fina e kingo e ko yeba na parce que ebembe ko la salaire frigo ko congelé ti ebembe comme na Kinshasa. Vous voyez? Siko ba sala ki opération ni quel chirurgien a fait les Blanches? Ba pesa ki verre et maille. On a mis les poisons dedans. Parce que to yoki ba odio ki ba bandaka ko luka ba boma Blanche depuis longtemps. Yango bomoni Mama Blanche banda osenga Marcelo divorce. Yango Mama Blanche banda osenga divorce c'est pas Marcelo. Yaya mutu moko te aboya ka libala bozwi. Mutu moko te aboya ka mobali ya mbongo. Ti bomoni mosali na nzambe Mama Blanche abandaki ko senga Marcelo divorce parce que ayebaki il y a quelque chose. Ya mabe o ebatami. Si ko divorce wana Marcelo siko atali ceux qui moi son appelle ce divorce lobi nango ba vérité na ngebima ba koyeba qui je suis ba koyeba état d'âme ya Marcelo ba koyeba ba vérité mususu to yeba te elinga ki ebima yango Marcelo monaki ke tika to kende ko sacrifier Blanche na Turquie na baninga na yeba to misala mabe ba pasteur. Vous voyez? Parce que ceux qui bolandi ba verso ya liwa ya Mama Blanche na Turquie ba yakinde ko mona ti Marcelo a meme bembe Blanche na Kinshasa to linga to ka pe o lo kwa Marcelo na ni Mama Blanche banda yo senga divorce Marcelo pe ngaki alo bembe ce que Mama Blanche abunga na Turquie famille Mama Blanche qui mi s'est porté disparu parce que cercle à Mama Blanche ba ki ko mona ngo Marcelo na butu comment na hôpital moto akufi na hôpital. On a fait Mama Blanche le chirurgien à l'hôpital. Comment cerquer Marcelo ba retrouver qui na boto na kati ya voiture? Pourquoi hôpital wana etikela ki Marcelo bimana ebembe na moite? Si on a vu les Marcelo bato bakanga ke ba photo aeko kuta ke bato la réseaux sociaux ndenge ni pasteur Marcelo na cerquer na botu boy na motuka yango ndeto mona kango ebima ki na réseaux sociaux. Si il a vu ça, c'est comme ça que ayaki ko bimana na ebembe na Kinshasa. Mais ce qui peut ba mona ka yete ba amona ka te ke bato déjà bazui matière ya Turquie ba mona ki suspect Marcelo ngaka ko sa public ke Mama Blanche banda ko senga divorce ayebite bisika Mama Blanche akinda biso pe tolinga ki tontima mais tellement vérité et ya kamalembe malembe elinga ki bima kaka mais lokola nzambe pesa nzambe ya mawa yonga umona ki ke Marcelo le razo bima na ebembe ya Blanche na butu na mutuka akutani pe na ba congolais musabe mais au pasteur Marcelo ndenge ni mutuka neza na cercle bakange photo yango bomoni ke makambo toyeko ka ke Marcelo tokumisa nzambe po bandeko na biso na bazwa ki Marcelo ba photo mbetonga to mona pe Mama Blanche te famille ya Mama Blanche pe tamso ba ngaba kunda ete. Vous voyez? Bo sekate na le bemino vérité bo tsela ba cadeau bo signaler nga live bo tsela nga ba cadeau na le bemino makambo ya vrai. Parce que leur Mama Blanche a kendaki Turquie, Marcelo Kolanda Mama Blanche ezaki Kolanda parce que a organisé batu oyo a préparé pour baki ko boma Mama Blanche la Turquie. Les chirurgies qu'on a fait les Mama Blanche, c'est les chirurgies qui bato ba entouré qui Mama Blanche. En plus Mama Blanche ba melisa qui poison.
ba pese poison Maman Blanche ezaki na moto ta aokimela nani akolelela nani asambeli nzambe na bomo na motema tellement ba nzambe na bango batondaki ya monde ténèbre wana ya makila déjà ezalaki ba nzambe makila batelemaki Maman Blanche ba entouraki Maman Blanche alembaki déjà yango bomoni ke Maman Blanche bayaki koboma ye akobeta te ya opération te. Maman Blanche n'a pas fait l'opération de chirurgie. Maman Blanche n'a fait l'opération de poison ba melisse na makasi babi mela parce que ce qui Maman Blanche va boma ke te vérité lingaki bima ya somo après Turquie. Vérité lingaki bima ya makasi parce que na poto atozalaka so mutu akufi na hôpital ambassade nde eyaka kotia signature po ebembe bima. Pour l'air bozoloba tozoloba bosala ba live na français ba turquie pe ba yoka ba turquie pe ba mona suka na suka vérité ko bima. Pour les ba kwa kize Turquie ba kwa kize ba docteur à Turquie ba docteur ba sali réunion ba ngwa ba docteur ba tunani ba yoki moko ke yondo telemaki ki ya signé ndenge nini yo mobile ko signé te po ba opérer moi sinon au salaki signature qui baki au salaire BBL. Mais pourquoi tu n'as pas accepté qu'on signe signature dans ma boko na yo, tu as donné l'autre personne. L'autre personne là, c'est la personne qui Marcelo l'a envoyé. C'est la personne qui Marcelo qui l'a envoyé qui va salayer sur Régie à Koboma. Comment pasteur de Dieu, bazo sala moi sino loko, toi tu es avec l'autre chambre. Marcelo a la puissance ni nzambe. Yaya. Vraiment, les nèbres sabino, hein. Biso ba oyo toza ba pasteur moko ya lobby, otoka ba pasteur na bonzambe ya solo, otoka ba pasteur na bonzambe ya lokuta te toka na vrai nzambe. Biso ba oyo obo négliger na moya lelo, obo négliger biso na ba panel. Biso ba oyo toko servir nzambe ya solo, biso ba oyo bato masumu. Toko ya na vrai public ya nzambe, toko ya na vraie version ya nzambe, toko sekisa na ba misusu ba o bazalaki na espoir liso au sekwate, toko bikisi na ba o ba bimisa espoir na hôpital, biso ba oyo, obo négliger biso lelo, mais ba o bozo croire bango comme les pasteurs, ce n'est pas les pasteurs de Dieu, c'est féticheur, c'est pasteur de le monde satanique. C'est le monde satanique. Parce que Marcelo Abomi a conduit Maman Blanche, a yo qui t'a passé à Maman ya bana na été. Mais là qu'on a prononcé dans l'église en français que moi j'ai aimé trop Blanche Batomo Kiliboibi. Non. Ba aima ki Blanche te. Mutu so ki alinga saloma be. Il fallait ba kumisa yo trop. Bon moi na te ko kumisa Marcelo bandaki ko kumisa sous Blanche sima makasi parce que na monde na bango balobaki aveuglé biso. Mais quoi aveuglé biso ne simbite et simbika bandimi na ye. Poko kumiso Maman Blanche baiki ko kumisa va ba ki Turquie. Mais mate ezalaki sosute, ezalaki ka Maman Blanche na monoko Marcelo ava ba ki Turquie. Est-ce que bozo se reconnecte soute? Ezaki ka zo kumisa Maman Blanche bibi la baluba bibi dazo sala santage mena motema na biyo na oboma yo. Po aveugler mokili ki alinga mwasi na ye. Non, c'est mensonge. Alinga Maman Blanche te. Parce que ce qui alinga Maman Blanche, alinga ki azwa makila na ete. Alinga ki abome na Turquie te. Alinga ki alukele ba kolona te. Alinga ki alukele ba kolona te. Muto balinga ka ba boma ka ete. Muto balinga ka basalela ke mabete. Muto balinga ka alinga ki asenga divorce te. Marcelo akosa bino te ki abeta ka Blanche te, c'est mensonge. Marcelo aza mobali a ko torturer mwasi. Parce que ceux qui Marcelo abeta ka Maman Blanche te, ceux qui azala ki te ke muto stressa ka Maman Blanche, est-ce que Maman Blanche alinga ya senga divorce? Biso nyoso babala biso na libala. Est-ce que oko senga divorce bisiko za na esengo? Oko senga divorce bisiko lia ka matin midi soir. Bisiko mwasi adora ko lokwa Marcelo adora ka Maman Blanche. Il y a adoration Marcelo adora ka Maman Blanche. Est-ce que Maman Blanche oko senga divorce? Mais bo fungola mayele te. Eza ko discret peuple. Eza na monde na bango ba pesa bango ba discret bato. Yo monite bato bazaka na mbongo akisi po aboma mwana na ye, akosombela mwana na ba cadeau. Akomema mwana na ba voyage. Po aluka moya ke ko boma ye, po a discret bino ya bozo bunga makambo bongona na monde ya lelo.
Bozo bunga ba film totalaka. Yango nga nazotinda bino botalaka trop film ya Nigeria, bokoyeba kokimisa milimo mabe na bandako na bino. Bokoyeba banyama mususu ba insecte mususu eza banyama kotika bango na ndako te. Ba insecte mususu eza ba diable bazotindela bino, momonika aza na nyama mais ozobunga te ndoki ya mobiba kotelo na ndako. Mais comme ozo mona ne longa nyama, bozo yeba ko sambela te ozuka azane nyama azane ndindi mochichi azane pense. Non, il y a l'autre sorcellerie, ba yaka na ndenga ba nyama. Il faut faire attention nyama nyoso za kotige na ndako na yote. Omoni nyama ni salio chef depuis na ndako, apesi ko banga luko bomaye. Pota mususu za démon, a un esprit antindi. Hein? Parce que bateau basalaka ba sacrifice bateau bazaka ba mbongo akisi kaba de mon cœur je te sali bateau bazaka ba mbongo akisi eloko nini basalaka ba pesa bango condition que ceux qui babi il faut boma mwana na yo il fallait accueillir mwana na les bo pesa mbongo bi pesa mwana sombele biloko pour aveugler maman ne boye bakango te les Marcelo le ko bande osale pas maman Blanche pour aveugler bino population de bon monde ba pesa kesi komisa maman Blanche makasi pour obungisa famille na ye mayele po bungisa famille na réseaux sociaux mayele po lero ko bomaye bati ayo kate po bakoba Marcelo penda bandaki ko kumisa mwasi na boy est-ce akoki ko bomba bati les doutes mais comme Dieu il est vrai comme Dieu aussi il est juste ayeko tia Marcelo ki asala nini akunda Blanche noki ya bosu bomona ebembe normal ya liwa ya nzambe bakunda lokwa Marcelo akundi mama Blanche. Mais liwa ya mama Blanche pas Marcelo akundi mama Blanche lokwa moto basale sacrifice po moto babomie na fono li ya ba umisakete parce que kuna ba ozele ba ke kolia et parce que a umeli a poli ba koka musuni bien te. C'est ça comme liwa mama Blanche qui pas Marcelo akundi mama Blanche noki lokwa moto za na mission parce que kuna na monde bazaki na besoin mama Blanche mbangu bakati bare ateki biloko mama Blanche et tout pour asala signe na dorte ba bimse na poisate. C'est ça qu'on a à faire. De Marcelo abomi mama Blanche na liwa ya bato mokili na liwa ya bato o ba bimisa kambongo. Oui, bonjour Yaya de mon cœur. Vous voyez, c'est quoi? C'est ça que Marcelo il a fait. Marcelo abomi mama Blanche na liwa ya bato mbongo ya kisi. Pour ceux qui montent à qui ça bomio, à côté que l'autre tante bakunda batumbango, biso batotokola na bakisangani, toyebi neti baboma batafoni. Ceux qui montent à l'équisio, il fallait ça la bang pour kuna na monde boze la bali musuni na ne polite parce que ce qui est poli, bakoki ko lié bien té. Hein? Moi sur aboteli Marcelo bana botala quoi Marcelo sali mbangu liwa ya Blanche. Pas même une semaine na Congo. Hein? Mawanini o Marcelo Zoloba Zoko Sabino qui a linga qui maman Blanche. Non, il n'a pas aimé maman Blanche. Il n'a pas aimé maman Blanche. Maman Blanche a bandaki ko kanga Marcelo ba puissance na monde ténèbres parce que bandaki ko obligé maman Blanche à côté la monde na bango. Maman Blanche a dit non, on peut chercher les dieux, les vrais dieux. Boyo qui na ba ototé, bolingi ba sabino ni pour comprendre que Marcelo c'est pas une vraie pasteur. C'est nous là qui on peut être les pasteurs de Dieu. Biso ba o yonde toza ba pasteur à lobby. On nzambe a utiliser biso. Ce n'est pas les Marcelo là. Ce n'est pas les vrais prophètes. Vous voyez qu'il prêche trop, il fait les prophéties et je suis pasteur de Dieu. Non, ce n'est pas les pasteurs de Dieu. C'est les féticheurs de Satan. C'est nous là qu'aujourd'hui vous voyez qu'on est les diabolos, mais c'est nous qui on peut être d'aimer les vrais pasteurs. Nous là, comme moi là. Je vous dis chaque jour. Moi, je peux être les prophètes de Dieu. Parce que dans les locaux, dans Nzambi, nous la Nzambi ça la peau est manifestée. Pas encore. Nazo Nzambi fais-moi. Parce que nazana ba signe ba tebele ba zokamote. Nazana ba signe na banzoto soki na fanya na mutu mabe na yoka ka signe pe na telemi makambo esalemi. Je suis prophète de Dieu. Boti ke la ngata Nzambi a ko manifester. Ba force ka biloko ya Nzambi te ezala ka temps na temps. Parce que Nzambe a dit que Dieu, il ne faut pas me tuer maintenant. Il faut me donner quelque chose. Plus de Marcelo. Et planter le roi à David. Na bateau ya Bible ya David. Na histoire ya Nzambe. Hein? L'air a ça la sacrifice en déconné. Mais a-t-il qu'elle a qui tente. Mais na souka ba qui est qui go frapper pays. Mais pourquoi Marcelo a-t-il qu'elle est moi si na est tenté? Hein? Ce qui a l'inga qui pesant maman Blanche, pourquoi il n'a pas donné le temps
avant bakunda Maman Blanche. Donc akondi Maman Blanche loko ba musicien ba bomi bato bazo welisa kokunda. Akondi Maman Blanche loko bato ba kiko simba ba kisi alekisi mwasi nobe alekisi mwana nae. Donc liwa ya Maman Blanche na liwa ya bato mokili. C'est la même chose, non? Ce n'est pas les différents. Il y en a différentes, c'est la même chose. Vous attendez quoi pour dire Marcelo, ce n'est pas le pasteur? Hein? Yaya mutunya so babo makaite tellement tobima na famille na Marcelo te akosala mutu eloko te. La vérité ça reste vérité. Ceux qui nous a frappé biso que toko c'est la Marcelo lobeza nzambe alola te lobeza nzambe na bango mokili. Lobeza nzambe mokili parce que nzambe alola ibi ke makambo to loba. C'est vrai. Ceux qui Marcelo aboma ki Maman Blanche te a autorisé bana ba ke pa koko na bango. Atika bango ka dejo. Pourquoi zo banga bana ba ki pa koko na bango? Bino bato bozo sala ba live yo Yvette Kalombo. Ozangi kuto eloko na mokili na Kisasa. Ozo sala ba live matin midi soir. Mais yo loko oza mwasi Kalamba yebisa Marcelo atika bana ba ki pa mama na bango. Yo Yvette Kalombo loko lobota bana na yo. Lelo kolinga ke yo kufa bana no batiko ke ne pas belle maman. Batiko ke ne pas maman na yo. Batiko ko ke pa bandeko no ya basi. Yo Yvette Kalombo na sema belo ko accepter amo. O bato mokilo o batea ka na église était basala ka moté mais pourquoi Marcelo serviteur de Dieu au salamo azoka ta lien ya makila ya bana ya Blanche na famille ya Blanche pourquoi parce que ayebi vérité zawana ayebi soki bana bakepa Maman Blanche bakobimisa ba vérité elle connaît ça c'est comme ça elle a fait les barrières à tes barrières que base à la contact était pourquoi yo pasteur okokanga bana ozape mobali. Hein? Na famille à mwasi. Na famille au boté la ke mwasi. Na famille on a mwana na bango de boti bana. Pourquoi ozo kanga bango? Parce que azo yeba quelque chose de vrai ezali. Pour ce ba ke kuna vérité go bima. Bo yebi sa Marcelo ce qui a bomi Blanche te atika bana ba kende. Une semaine congé pas et pas Maman Blanche. Ce qui a okuka. Pe Marcelo ce qui a bomi Blanche te ala sa passeport à Blanche. Azo sa téléphone à famille à Blanche. Pourquoi azo kanga babilo kwana? Bozo mwana te eloko moko ya vérité zo bomba na sima makamwana. Bozo mwana ngote il faut to loba nde bo comprendre. Ce to lobi te bo comprendre. Ko loba peza apema non? Kolobapé, on est fatigué de parler. Mais à propos de Marcelo, on ne peut pas être fatigué. On peut parler jusqu'à la vérité sort. Si la vérité sort pas, on ne reste pas parler. On peut parler matin, midi, soir. On attend toujours la vérité. On attend Marcelo, il peut confesser. Il peut confesser, ce n'est pas à la maison. Il peut confesser à la route ou bien à l'église. Mais si comme Marcelo a confessé, il y a moi sinaï. Tapotez les lives s'il vous plaît, bah signaler nga live. Bozo tapoter live te boti na bakado te bako signaler nga ba banner nga compte. Boti na bakado monene pour sécuriser nga live nanga. Parce que so ba banner nga compte bo mona nga leki a Blanche soute. Po ba luka ba banner nga compte. Boti bakado o eko sécuriser live. Bakado ya minene pour sécuriser live. Po bazo luka ba banner nga ba okokanga te. Hein? Famille a Blanche boza wate. Famille Blanche boana mbongo te to basi boza basi fort le coin de la bino Blanche bo sécuriser nga live na bakado na yebi bino famille Blanche bo ba femme forte bo sécuriser nga na bakado na live po ba bani nga quantité famille Blanche zakate famille botamina Blanche ba o nyoso bazo défendre Blanche c'est la famille des Blanches biso nyoso en général toi famille Blanche ba basi o boza na somo na bandako na ba mibalo ba bala bino ils a déjà famille Blanche parce que basi belé ba komi ko banga mibali na bango depuis makambo Marcelo asali basi ba komi ko banga mibali na bango na ndako ba komi ko tala oya ngape mobali wa sala ngaka boy pasteur asali mwasi bongo ya nga mobali de basi ba komi ko ka mibali na bango somo. Basi misusu balali na somo depuis moko Marcelo abalaki. Bautali boinde lobi pe oyanga ko sala. Boinde pe lobi oyanga ko sala. De Marcelo a tie loko moko boya somo na mokili. Ona no to mona te to yokate. Mais Marcelo a ko sala ngo ko prononcer monter ba mbongo na église, ko koma biloba loba na église, ko boya ko loba verser, akomisi mwasi ne muto ko loba lobe na munoko, abungi yaya même biso bato mokili. L'air mobile abaleli mwasi. Boza basi mibale ube yo zalaka na ndako na mobali na yo okolinga te mobali akomisa mbanda esalaka pasi mais bozo mona te mokolo Marcelo akomisa Blanche makasi abosane kokomisa mwasi wa balaki boyebi te na ndako ne kuna pe mwasi na pe akomi kolela zuwa
abindenge ne sokomi ko kumisa Blanche muto osoku bomi ozo kumisa ngeso deningeni ekomi kaka Blanche bozo mona te mais avant mariage ezalaki mwasi wana mais lelo ekomi Blanche mais Blanche wana loleka azoku kotie na monoko et akufi na malade ezalaki de crise cardiaque na bimisaki montagne ya mbongo na proposer ki famille. Pourquoi yo pasteur ozo proposer montagne ya mbongo? Pourquoi yo pasteur ozo senga nzambe teke nzambe apesa kimia abimisa vérité po bazo koselo makambo? Mais yo pasteur ozo sambela na église ozo lobaki bandiminanga bozo mona te kwa bazo atakenga bozo sunganga pene lokote. Bozo mona te ke Blanche akomi kokotela Marcelo. Bozo mona te Blanche azo mona Marcelo même yo soki obomi mutu to ko mona te. Mais ye mutu ya makila ya Blanche yango akomi biloba loba na Blanche. Na kati ya biloba loba Marcelo azo loba propos ya Blanche nde bisiko vérité ko bima kaka na monoko wana. Bomoni vérité ezo bima kaka na monoko ya Marcelo. Bosa la comparaison avant mariage kapika eme de mon cœur je te salue moi c'est mon cousin atalo aleki tabako tumba ya Priscilla Elengi. Vous comprendre? Donc vérité ko bima na monoko kaka ya Marcelo kaka na tia kangami na Blanche mukolo yo ya bisiko vérité ko bima kaka na monoko ya Marcelo wana kaka na chaîne na ye soki Marcelo vérité bimi na église nete ko bima na libanda akati bilamba wana nde boko comprendre que Blanche azo attaquer Marcelo soki bimi na libanda te ke bomote Marcelo pombe liboma kaka na église na nde akobimisa vérité kaka na chaîne bisika kaka Blanche bandaki kobima. Parce que Blanche ezalaki serviteur de Dieu. L'air mobile a bomié. Yaya, tout le monde a kaba confessé et bima kaka bisika botelema kina mwasi na yo. Bisika mwasi na bandaki ko prêcher. Bomoni mosali anzambe mususu nani Mato Samuel. Azalaki mosali boso akufa mibala akufa ayoka na Jesus. Success silat. Hein? Success silat. Babana benge nani? Esther akufa ki mususu akufi lelo bomoni susu nzembo ebimaka. Succès c'est là parce que okokina okoboma mais amutu mususu akomama na kokufa ya mokilité akokufa na mokili alimo mais pas nzambe na akufite azo tambusa Blanche pas tambusa Blanche malamu il faut menacer Marcelo. On se comprend azo menacer Marcelo biloba loba akomi kobosa na kote ya makambo bazo koma na Bible azo simba Bible mais ezo funga mesusu te. Bozo kombo na ngote azo si ma Bible na église de mundi me abimi na ndako asukoli mai azu voiture a conduire aki na église ya Marcelo azo ka montagne ya mbongo azo kaka Blanche akufa kibo mais Marcelo zo te esute pone bomo na tike confesse pe bandiko ya na ko confesser na biloba loba miso moka molile le kia miso molili moko le kia fait très attention na ngai kwa ko mekanga te na yeba bino. Comme kangate miso molili moko leki asiko. Fais très attention. Kende kota la miso non abandoki na yo. Moi je ne suis pas le monde là. Donc yango bomoni Marcelo akomi biloba loba. La biloba loba ezalaka na moto akufisi moto nde bisika o vérité pe ya kana biloba loba. De boza la vigilant na ba live Marcelo ya chaque dimanche. Bokoyoka vérité. Après ceux qui boyoki émission abandi ko sala. Abandi ko sala analyse ya Blanche na église bozalaka botiaka matoi boyoka ka moko bosalela ngo analyse boyoka te ape bo négliger boyoka penza na sincérité bokomona ke Marcelo azobimisa vérité moko. A bon entendeur sali na invité bino nyonso na kermesse chez Maman Paradis bomoni